télévision. Moi, c'est votre humble serviteur habitué, notre Mwamba, communément appelé la conscience de mieux faire. Les arrêts, c'est moi, vous avez été vous allez que vous avez belé tout le coup, le soir, devant vos postes téléviseurs, tablettes, computers, ça dépend de la manière laquelle que vous avez à nous suivre à cette net moment. Votre mission agenda de la semaine, nous allons pour la news, l'actualité. Donc, on peut dire que les gars, homme du moment. Alors, les lots, moi, je suis au niveau de la culture. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de la théâtre congolaise. Et à cette occasion, on a préféré prendre pour vous un des artistes de notre pays, talentueux, et Banda Tikala statué au niveau de Akitakate, plutôt à Matara, Nekomata. Cependant, la réalité est délai. Avec lui, on ne va rien cacher, on va tout parler. Le lundi, on va message pour la vérité pour les. Alors, je ne sais pas un grand commencer cette émission. Ça peut dire un grand merci à vous tous d'abord. Et pourquoi pas dire un grand merci à celui qui nous a donné ces souffles de vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire un grand merci à toi, mon boss, le patron direct, en tout cas, les déclarants à Luanda. Déclarant à Luanda, mon vieux Pablo. En tout cas, mon vieux, et pourquoi pas dire un grand merci à Lévin Payi, Kati Mboka, pour ça on va continuer au Salara. Et pourquoi pas dire un grand merci à vous, Merlin Mey Kamalan, honorable, Télémi Saboum, l'artiste est là sur ce plateau. Papa, comment on a d'abord c'est quand même Zaranine. Ouais, Bisso, bonjour. D'abord, bonjour. Ouais, Bisso, c'est au monde Bisso, faut se kaka. Et ça, papa a bâti Bisso dans le monde artistique. On a profité d'un PC, séjour à ce qu'on a Paris. Alors, moi, il lobby à 19h, comme à 11h à Phénomène. Après, si posé les rois diraient phénomène, ils sont à Paris, dans minute avec. La monnaie avec Yves Pamani, avec Pascal Toudibayombe, avec Guillaume Vangi, avec Guillaume Vangi, avec Kofi Panda, délégation Nyos, avec Malou Badou, avec Langa José Nzongo Mokonzanga, chef par famille par force. Donc ça dit que là il faut quitter un phénomène et sauver les lieux à Paris, qui sont en il y a des élèves Mokanae. À Kenda, on a professionnel qui s'appelle Fatik, Nyos, Bisso, Bamote, bien et puis on a. Chaîne Top Max Télévision. Top Max Télévision. En tout cas, merci. Il est là sur ce plateau. Micho Bozo. Je pense que les locaux, déjà, vous avez Micho Bozo. Mais comment on peut faire Micho Michel. Oh, Michel. Ah, oui, Michel. Michel. En tout cas, merci beaucoup. Lydie Lema, quand nous le bâti, depuis quelque part, à Zarané, la loi n'a pas mis quelque part, nous Lydie Lema, voilà, masse, nayebi wakati belebele lidilema tuzaki mpe na Luanda tuka ayambaki nga bien namoni mpe lifante inta nzambe atyaka babénédiction bele. En tout cas, bon séjour à toi Lydie Lema depuis l'Afrique du Sud. Là, on a dévoilé déjà dans ce notre Mwamba à la Sud aza pena mopanzi wana bango kuna na ngola Afrique du Sud ya ngoya ba basomi bakenda oka na laisser passer on peut se ba bon séjour na Afrique du Sud so nzambe asali soki ozalaka kuna tokokutana bakalati Micho Bozo oninga trop mikolo c'est dire quoi. Ouais, photo bimarati omoni nde toza boye misala tosala ya art oyo toza baplace bacommunauté congolaise ezali baka na besoin na biso okovanda beta mosusu bato mo balukako na Luanda fosala tobeta tu omona mpe bacongolais wana bafanatike nayo oza bato mosusu ta mosusu balukako na Paris jour nzambe osala obeti tout donc fo oningana mambo ndenge ekendele soki oningana te mapana donc sikotango nde soki fo toningana tomemaka mpe bato tomema bato toabana nzambe totambolaka na foi. En tout cas, merci beaucoup, tonton Michel. J'ai préféré vous appeler comme ça. Et bon, c'est pas la noce, ça, mais nous sommes invités, mais tu es banni. Mais tu as un sucre na TV, à tout cas, la bleu, non? Le colon, les autres qui ne regardent pas, papi, mon tout cas, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Parlons de vous. Lelo Oyo, tonton Michel. Micho Bozo, reconnu à ce nom-là, Micho Bozo. Inspiration, on a un Kwiti, ça a commencé comment? Ouais, Bisso quand on est Lisboy,
président so ntango aforme biso azoyebisa biso artiste aza moto ofanda na style artiste il faut créaka un artiste théâtre eza imitation de la vie actuelle donc okoleka eloko moko te boye ya vie boye na miso na yo saki ozwango sikoyo nga ta bazoyebisanga bongo ezabionga nga po à l'époque tant toye groupe phénomène so bazalaki na style ka ye moko so otali ve josé de londres mpe azalaki na style ya bilamba otali koto benzengenzenge bazongisaka makolo lorsque ezalaki na style moko oyo ozanga kibozo wana na théâtre ezalaki te parce que ezalaki na ve mo persona na quartier pese na koli na devo ve nanga voya ayaki bongo nde bongo na mission ya théâtre sikoyo ye mpe ayaki bongo na ndenge vie normale nde sikoyo nazwa personnage na ye na joie yango nde esala na incarne personnage na joie yango so na miso ya bato esimbi mpe ndenge esala c'est ça. Déjà, combien d'années depuis que vous êtes dans la théâtre? Na théâtre na umeli mais na liste de 20 ans banda 2003 si 2023 yango 20 ans so na notanga sonne de ba théâtre to sala ba mutalika so na ba mbinza donc na ba déjà carrière yango na ok déjà so na bina 5 sabo to ba no côté place obimeli mais na ndenge na umeli na a banda ba to sala ba mutalika so ba 98 ba 99 donc ouais non que déjà 25 ans sur la sanction il y a le quartier na o a fait Lisbonne 25 ans et l'autre bon matin au souvenir tout sur la maman sur ouais tout sur na quelques minutes ça ta synthèse tout sur la mer tout sur la lisola bien quel lisola bien peiné ouais qu'est-ce que vous avez bénéficié de la théâtre congolaise ouais na théâtre congolais tu bénéficier de l'eau to bénéficier te l'autre bénéficier yango yaka kombi comprendre po banda tokuta théâtre to babanda théâtre kala balela kaka théâtre bale biso pe toye tosala yango tolela kaka po to bafutaka biso bato na biso te comment ça comprendre bino mo besoin facilité besoin mwango ni moko boye et que je salue à passer maman Olive Lembe et maman ni wo maman ni mama besoin mwango ni misu mingi ya maman Olive Lembe ezala likolo bino bato théâtre boso bino bénéfice quand même boké ba omoni nga na profiter na pesi mama ni mama mbote mamoli na fondation na pesi mbote en tout cas ngai na oloba vérité na yoka esengo nde na mona mamoli asunga batu na yoka esengo na mona ba collègue mususu mamoli ba asunga bango mais nga na part na nga na makambo ya pour na mama na bénéfice te na bénéfice mo te oke na koya okosa batu na bénéfice te na mona ka ezala na ngambo ba pesi la batu mais que nga mission na vanda boye na bénéficier na bénéficier chobozo elo ni ça que faut loba oyo ça circuit et comment te pa na yo ezala nini ya déjà te biso to wela te biso to yo kaka ke mama za pona biso nyoso mais dès to mona lokola neti za mona mpanzo ezaleni siko lokola na bénéficier te na ondima mais na ka sengo na ba bien fait mama sala mama pena sala ka bien mo comédien obela souye comédien auto kuna bibemba ba comédien bani comprendre pour nous en vérité tout que ça la bien donc c'est baninga biso biso ba vie changer pour na maman mais pour na ngana on a bénéficié na ngote est-ce que c'est une occasion déjà ya kosula to ya ngana bénéficié na nyoso te non na bénéficié te tu peux imaginer un artiste munene bona Lisbonne nazara carte maladie te oh maman Denise a fait ça ba comédie na professeur na passer pe message wana comprendre tu peux imaginer nga mission na mboko na ebani partout la scène sous théâtre te comme vanda non na carte wana te o maladie tonton Michel toki mais na bike ba chef ba ba théâtre ba za ba so ba privilégier ba ta ba groupe na bango sungangai toki malé avant to koma maman Denise to si sanani mama ni mama to koma siko na première dame voilà to koma to ba no retour est-ce que chose occasion il y a comme ça message moko boke yo poza na posa ko yo peut tous tu fais partie des artistes renommés de notre pays peut-être batumsu ba yebité mais ngana yebité batu bayebi alors lancer message en tout cas je ferai un effort là je parle directement à l'honorable Osé Badibanga papa s'il vous plaît au comme c'est la biso message oyo et pas ya mama ni je suis avec un des artistes reconnus de notre pays Michel Bozo alors lancer message directement na maman Olive na habitena lancer message net ndeni yande o esa repasse yo au profiter na ngote mais ya ngai na vie na nga na zaka na passe te so baninga baozo na kana esengo ya boso bani basali baninga esala nga passe te na ite so landi début na nga
na lobi clair na sepela na nde maman sel sa bato. Très bien. Maman sunga ba collègue na biso. Maman Oliva tika biso ba comédien te. Yo tuninga question miso au bénéficier nini na nde maman Oliva sala. Parce que tu fais partie des artistes. Ngana on a bénéficié na loti. Tu sais que tu fais partie des artistes de notre pays renommés. Pays yo oya na style na yo. Ouais. Je n'ai bénéficié gloire à Dieu. Mais na rappel na seconde ba mona ba sala ba ninga. Na bengi ngote ozala na haine. Na lobi boui. À chacun son tour chez le coiffeur, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que vous pouvez lancer un message à maman et maman maintenant pour la yo? Ngana oloba chaque chose a son temps. Nzambe ka sala. Nzambe moni na mukili. Nzambe so alobi lelo yo. Ah bon. Biso nyonso na mukili mutasala biso nzambe. OK. On comprend? Parce que maman za biso nyonso. Tozaki na raki maman ya liboso ya pays. Alongwe lelo tozala maman na biso ya remplacer maman Denise. On comprend? Okay. Maman Denise ayepe aosala pe ba bien fait na ba artiste. Mais et ça on appelle secondaire ba artiste so bazo ba carte maladie. Mais ngalo ko na zoate. Naza on a te pona on dit melo na zoate. Mais naza artiste mukete na Congo. Faut comprendre. Et là on a zoate na oloba clair. Ton envie que basala baninga na yoka question. Mais na ngana bénéficier na nté. Non batala te éviter so ba yeba bisote. On comprend? Et ça déjà c'est que ça déjà moko ya ba makamoko bo c'est pour ça oti. Parce que on a le droit il y a pour bénéficier na ba droit na yo. Parce que vous êtes artiste de notre pays. Te ba droit na biso na ninga artistique. On est allé ba maire, est allé ministère na biso. Mais si ko oyo to yo to ninga ezaki mais ba sel sa ba tu na sengo na mutema très bien. Hollande, mutema nzamba pesa bango wana basunga bandeko c'est ça la nga plaisir. Bande musu ba jouer c'est ba moni ba poto pour ba maman, bande musu ba zuba ba mapango pour na maman, ba o musu ba bénéficier na ngote c'est ba la maeli te. On comprend donc que c'est on de ba sel ça ba ninga mais ngande na part na nga na on a bénéficié na ngote na on dit maté pour na se pesa munzo ba tu ba yo. Panyendo komi pa ina yote. Ngana ebite. Ngana ebite tine ko marate. On continue sur ce plateau. On a évité PV yango za mbebo. On a le bezali vérité oyo tuninga micho bénéfice nini. Na ngana TV na carrière na bénéfice na ngokaka ya komona. OK. Bana bana carrière ya bezaka ke komwa micho et bima déjà c'est ça. Bozo, otuna moko. Tozomona le mais na oka passe. Na oka passe na niveau na passe côté na côté ni. Passe ça côté ya ba carte maladie. OK. Na liste boy biso tu peux imaginer que banana pico ti na kipungu pungu mutana carte maladie o ba comédie ba zo biso dans tu peux imaginer mais ça ba chef o ya ba groupe à théâtre ba leader o ba za peut-être place ba carte bima ba privilégier ba acteur ba groupe bango mais au moins on appelle acteur ça na carte maladie attention na comme mission na ngote attention na comme Omar na ngote attention na comme Mukwata na Hollande. OK, te biso tout photo za na ba carte wana eza problème siko ya administration na bino to za problème ya président na bino ndem administration te eza problème ya ba théâtre o ba chef wa zala kuna to ba lobi ke bo pesa ba to ba carte bo kota ba gouverneur ba ba yebani c'est ça to sali trop na mboka onde ba pe ba sali biso pe to sali bo photo bénéficier na kota ba carte surtout ba carte maladie faut est important na biso on comprend net singa na bana nga mibale ya basi so naza nango lelo tobelaka nzoto ya misiki tozokepe na okola toyeba te nsi tobandoka mpe so ka makolo pasi okoma mpe bo ageno pasi elakisaka nzoto ezokende na okola mais so toza na biloko wana oke boloki na odepense pembe na mbonga pasi tozwaka oza deya na carte maladie oyo baninga tu bazala nango oyebi ke eza esene na carrière na nga so na bénéficie ata na carte maladie wana eza esene. En tout cas, kolela na yo kami penza qui l'artiste kolela na nga te na lobi neo na za na eza pas ça kolela oui bien moté c'est ça donc l'artiste a juste avoué oui ça la gêne na kati mon artiste et celui qui nous a pas artiste na tokena ki sérieux mingi to so non ba to baye ba non teki est-ce que ça vraiment yeto ezayete ba yebi de ezanga yo no de kaka te mo no bisinga trop non ça la bien bon ngalinga bon to bendi to songi no mwanda alors moi le roman bo ba comprendre que tout ça pendant tonton Michel te maintenant Michel Bozo na plateau alors baneko solo na beta o eza pasi pema pasi ya 50 pasi na yesu pe mawa totala banani okoyiba banani okoboma
ngaka munzoka ndeza comédien ok spectacle to ka ese soda benzoka so ba china guerre amona ese un spectacle malboso le kana nzoka soda peso ok guerre asepela na spectacle ok ça ta oncle na biso ya soda batini baninga liboso est essuyer batini ki bembale est essuyer abisia baninga ba ok spectacle ya guerre na kete ki soda na ye kolonne ake simba kisi panga po ba memeka guerre nemi sa simba kisi ba meme poto noko anso soda ke simba kisi ba meme guerre tanga ko panga nganga pese likasa mu ase so komi place batinda ba soda guerre zo likasa tia salolem ba pono noko akomi pe ba bengi soda liboso entel amati entel e komi tu ba benga pe azuli likasa bese ke tia salolem ya chona litoi tanga tcheka na litobe mutu anoko et bouger à cause net à se soulager noko abimi na victoire bien munduki tasuko soda na munduki mutu et bouger na victoire espoir guerre côté maman au moins net a commis na est ba recevoir bandoki ba oleka bango recevoir babela ba renzela nzela noko oki bongo abia bare nzela beti krakra atali mutu abela bare nzenza receveur fatika bare mi bale atala de mama mo bataka kaka receveur fatika te bare 3 personnes kaka abobi 3 mais ya ebika aza na guerre na 4 En tout cas, c'était trop bien, c'était trop chaud. Déjà, notre cher spectateur va comprendre que les appels nous ont chaud pause. Ouais. Bien. Alors, parlons un peu de ces phénomènes. Déjà, j'avais pas oublié, mais je savais que les Anatans ont souhaité déjà mes condoléances les plus attristées au monde de la bino théâtrale, où tu vois c'est la clinique Balé, l'Issus. Les abonnés Suzy Bantou, notre sœur qui n'est plus en vie, et ici que papa n'a vu ce que mes condoléances à la famille artistique, surtout. Et puis, dans la fanatique, tout le théâtre, ils passent au père des bateaux bongo. Il y a quoi comédien mokete, il y a quoi icône dans le théâtre, biso kuna combien de temps à niveau il y a quoi bazakite. Mais lelo ya quoi qui a souffert de maladie, star bongo munene na mboka beli ya ndenge na ndenge mo bakene bo mabe. Ya omeza parmi ba biloko to le la rato que to ça le be na mboka na. Nous a négligé. Ya koko lelo akeati akepe makaka pas souffrir. Bakunda ki déjà semaine leki. Awa jeudi to kunda scène so Suzy. Ça Suzy pas souffrir qui na maladie ba na yoke ko biso ki na luosi. Na yoka ki ba biso abela ki ba poumon. Abela ba poumon. Paré né na yoka ki mais abika ki après sa rechute. Nzamba jui molimo na ye akepe manaki na wana pena serre na nga ya 7 heures. Ya 7 heures avant ça théâtre ayaki na parmi bato ba soutenir biso. Biso à l'époque okende ti chez parce que va na babandal c'était moi transport na mamna beta au 5 mètres ça yebi mètres danseuse azan de faire Suzy à l'époque donc nani nga ko sala théâtre ça n'a pas après marana kinga. Alors qu'est-ce que vous gardez encore parce que na moni que moi filiation ça qui wana entre nous la grande qui le plus en vie Suzy Bantou. Et qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir? Souvenir c'est belé je crois na eba to ko mokamane sous makasi na confinement il est kaki wala nga longwa ki na limité na luka parler na ina appartement dans scène na salon ko yepa na bango wana za na la face station salon parce que tellement bazo linga sous ba mela na ba terrasse te ba nini ye to créer ki mo lo bar na biso na lupango na bango atara ba bière to benga ni masanga tike lo moto boza pe bana balemba ba massa ba mayonnaise tout ça la confinement na biso na kati ya lupango ozo se confiner c'est ça to se confiner wana to melaka to seki donc ba souvenir na tika na suka belé pena ya wana bo liweza ya mutu nyonso to kuta mara okoli apumo wana so ekoki mais tu ne trouves pas que ces phénomènes morts dans le monde théâtral est quand même trop fréquent? Bakufa pe mo ba yebali te bakufa chaque jour.
Dès que tu as kufi. Mais ce que biso le voit tu as célèbre. So kufi comme ka, o bino bozo kufa pam. On reprend comme mutaye bana so kufi eningis. Mais mutaye bana te so kufi to yeba te. Donc c'est ça. Tu as battu, tu as ma benette, li benette de kufa. Li benette le mapé bukani. Bon nzoto mbutu, on va te ma pesi pembe. Tonton Michel. Ça devient un peu trop fréquent dans votre monde théâtral. Et c'est ce qui m'a solo, il y a des gens qui ont ouais, na yo kangwa. Ça va vous mener. Mais ils ont dit na nini. Les adini, bah on va passer Satan aval. À passer Satan aval. Tout ça dans les procès la vie, à Monique, il y a les sous le bal comme moi aussi. À côté de la vie, il y a Monique pas ça. La vie continue, il y a un vie après ça na tinata. Juste dans le bapena que lelo micho au pesa yo. Pour ani fonga na comme rôle au moi si na fa sala na comme sala. Au pesa Satan aval. Biso bana nzambe to na beta kuma sona ba ngoto wana. Bon ba ye. Pour le monde à tête au lelo ba parvenir ba ebele. Mutu mususu ta usaki na ndaka libala mobu atambula bien te ta jeune fille aboma libala ne. Après pas prouver mobile wana to famille mobile to banguna aisa tête. Tant ça tête c'est pas mafuta pele ko simba nzota ba fille so esimbi mete a seulement amoli mwasi akolingie akomotia na théâtre. Ta ba tia na tête mukile moni. Nzoka zana artiste était na 4 après tant on tala oh ndedi opera théâtre on tambula na car ye pa limba moye na car pesa bomela libala. OK mba on simba ko ba ba mole dance. On comprend. Tu as côté de mon tu vas publier un jour. Na biso ba artiste, tu vas ba artiste. Et là tu biso. Tu vas artiste, tu vas publier voilà avant de parvenir. Tu vas pas si biso ba tu vas ba artiste. So ba salim ça biso. Tu dois éducateur en masse. Biso tu les gars ba TV na ba karata tu vas ba théâtre na TV tu vas voir ba demi-dieu. Tu vas ba demi-dieu. Pour te terre on va passer ba te mal ça cher ba terre. Biso te terre la histoire. Donc photos avec exemplaire pour toi éducateur en masse. Alors, un mot direct, on va sur la vie pour parvenir. Un mot direct au conseil direct, Rala epsa bango soko monique olingi osala art oye so epesa meli okela bien na kombo na Yesu. Bobebisa musala otobiso do kemi na bulo otobeta makolo ya osarana te olonga banda de votinji les autres ba 2 ans ya makolo. Pour to butoza ba oto za pona bulo o. To boye yango botambola bien, toza éducateur à masse, bo sauver honneur ya bulo na biso. So bozo bebisa ngo atuke zo kitsa bato tout. Donc c'est ça concernant. En tout cas, merci beaucoup. Petit à petit, nous avançons vers la fin de cette émission. Toujours plus simple. Il est sur ce plateau, M. Bozo, Figo Kibongi. La personne de maman Nyos, bonne fête. Comment on a passé à l'ici, on a dit tout quoi. Mais bon, ça, on a bête à double pan. On a habité, on a dit double pan et côté rose, Moni Beloni pe abeti ba pan moi monsieur Katafumbo. Moni maman ome. Ome jazz pa buka de bien balox na plante ba ndeko so moni ome na plante le lo som. Surtout mususu wana maman moto zani wana maman muone ka ka pam. Do ra kiesi. Ye comment bipeka pete. Oh, da ba bonne fête na bango. Donc lelo après awa, ma ke pose za mikili. Nga moko ba maman tout boza à l'aise boza na dédé. Dédé neni. Bah mais la moi dédé. Moi j'ai dédé à base. DJ. Et bien le bien té. Déjà bien. Donc on va DJ. OK, bah le bon. Baba kazate bien mais déjà copal. OK, dans l'occasion il y a mois de la femme tout zongi non na théâtral, na mon ami artistique. Parlons un peu. Est-ce que vous pouvez ça merci pour encourager 10 femmes au bassin théâtre, au bassin comporter bien pour continuer à se comporter bien Tilelo. Bassin théâtre, au bassin comporter bien Tilelo. Ah, yo ko ta confirmer maman ça. Na tanga 10 boy. Maman ça ram sur batalinga boy ba ya msuba ba micho tangi biso. Ba on va tambula. Sauf que so tangi bango tezala ke 10. Bon na so mina tanga na tanga ba o salon. Mais bah au père lelo ba tambula bien. Dans le Bible, autant que on a ce que disent les coquilles. Les attaques de Batamoli bien. Bango tu batambula bien le bien biso. Mutoro maman bipendo atambula bien. Maman pembele. Atambula bien. Maman linga. Atambula bien. Maman boli. Maman bolingo. Atambula bien. Bakom combien? Bakom à 4. À 4. Maman Ida. Atambula bien. Maman Maloso. Atambula bien.
Manani, maman, tu as un groupe là dessus. Ma véro, attends, ma vie, ça vit pour tout. Il y a des années où tu as montré votre robe à bénité. Azo, até. Attends la rana, miss, attends, bien. 8 déjà. 8. Barbara n'a pas un groupe là dessus. Bah, on met ma tambour bien. Maman, ça n'a pas ici le péchanga. Ba Bekam batambula bien, ba Bellevue batambula bien. Donc bango tu tête ba mère bakata. Gabriel atambula bien tumba. Mutatambula mabene sonne. Nan. Leka Gabriel mo. La cause na batambula. En tout cas, c'est très bien. On en profite directement pour souhaiter, en tout cas, moi de la femme, maman, j'en profite pour souhaiter, en tout cas, moi de la femme, journée de la femme, ma maman d'abord, Caprina Esther, et que je salue en passant, et pourquoi pas, un artiste sur ma maman, il y a monde. Je vous aime tellement. Déjà vers la fin de cette émission, votre mot de la fin par rapport à cette petite émission. Ouais, en tout cas, au balande mission, tout le barrage, pour TV mission, ça, pour la TV, il y a une émission. Au à Monique, il y a le peut-être des cameras de blessures, dans un moutou. Au pas moi, il y a le